Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Michou Mbembele atombokeli bafani na ye. Michou Michou azala bafane atombokeli bango abi makamuzo leka na SB etali batu te. Yonga pe na tuni question. Nini eleka na SB? Qu'est-ce qui se passe na SB? Ya ero tombokela bafane mais apesi batu scoop. Ya koloba que ce qui se passe dans ma famille, mais qu'est-ce qui se passe dans votre famille? En passant, obalina lobate. Fano oyo komelanga na seke, na monaki importance na moto oya ko sa l'émission. Ne me poussez pas à regretter d'avoir soutenu Sila Bissalo à cause de vous. Ba fan nanga ya ba mama wana ba respecter, ba fan nanga ya ba mama wana oya kitoko te na boyi nanga ko tanga ba kombo ba mama oya kilo ya poids ya respect ba tanga te. Ba fan toxique. Oh ba mbenga ba abakouk, mais baza très toxique. Vous les fans toxiques. Oh boza toxique. Bomona mabe partout. Nga na créatrice de contenu. Chaîne nanga bomona ngona komba SB na suka. Te. Kombo chaîne nanga eza Nella NG. Pona bato ba okoma o po ba luka mbongo. Belvia o luka mbongo, Sila o luka mbongo. Ba chaîne nyonso omona na YouTube. O mutatiaka contenu chaque jour o luka mbongo. Ce n'est pas pour rien. Balobaka focus na ba vidéo botala ba vidéo po izo pesa mbongo. Voilà, ezaka Nella NG ti muto o luka mbongo. Mutu nyonso na chaîne YouTube e pesa mbongo o luka mbongo. Donc, ils apprennent que tout le monde cherche l'argent. Na YouTube, mouton yon sa dans la chaîne na YouTube. Kubanda na sango mokonzi. Mais c'est Israël moutombo. Ti ba pero louara. Tout le monde ba oswa mbongo na YouTube. Voilà. Nga na créatrice de contenu. So na moni lo no loba. Pour na spectacle même c'est le 26 et ça les mains. Ezate pour Nella NG à sa l'émission des spectacles ça les maté et ça les ma et les capé bien et ça la paix sold out. Donc Nella NG a quoi empêcher Sila Bissalo te à ça la ba makambo est lié parce que toza lié te on n'est pas lié. Chaîne à Nella NG eza lié na oya Sila Bissalo te eza pe lié na ba activité à Sila Bissalo te. Na koye ko kanga chaîne nanga te po Sila o préparer ba manifestation na été. Sila a osala makam na ye tozo soutenir ye Nella NG pa osala makam na ye pe na ndenge na ye parce que toza eloko mon côté. Les fans toxiques. Ba fans toxiques. O ba mbenga ba abakouk. Ba toxicomane. Oyo ofinga nga mabundi na pesi bino mabundi yango. Mabundi zenga moko. Mabundi ze mutute bosisi kofinga ya nanga bokomi nanga mabundi yanga moko na pesi bino oyo ofinga nga periki oyo ekuba o muninga zala ba periki ne ekuba na ba periki nanga ekuba ebele siko yo pesi yanga kombe pona somba periki nanga ekuba wana muninga zala ba periki ne ekuba ebele oyo pesi emongo te asiko zo ya koseka ngo ba toxicomane. Banda lelo ba fan nyonso toxique. O ba mbenga ba abakouk na pesi bango ba komo ba toxicomane. Ba bazo ya ko finga ngai ba lo ba ke non si la zo préparer dans so si la zo préparer spectacle biso to kanga ba chaîne to kanga ba chaîne na biso po si la zo préparer spectacle asi le koleka très bien et ça n'a rien à voir na Nella NG. Tout ça là, sujet moussous, c'était possible, ils ont préparé spectacle. Arrêtez ça, il faut arrêter ça. Il n'y a pas plus sale bouche sur le réseau social. Le blabla, on a une fusion, ma bé. À partir de l'école, on a un bang, on a ma case. Dans une fusion, ma bé. On a une école, oh, qui sont en fin de l'auto, finga. Na ouais, na bête au camoko. On a ma fingue ça là, l'autre,
Banda lelo ba fan toxique ba mbenga ba comme ba toxicomane. Des fans très toxiques. Bozo mona bien bon ba retardé mais ça ko se préparer. Ba lobate parce que to banga Michou parce que Michou elle est qui? Hein? Michou aza nani? Et l'homme moya ma peso se préparer. Il ba fan ba créa ce qui les diamants ba fan et belé ba mi créa na kombo a Michou. Et puis ce n'est pas la première fois. Toyoka ke Michou azana armée mobimba simanae to boité. Mais armée wana ba koko banda ko kabola na bana mususu na SBT. C'est toujours Michou na Naomi et comme Michou na Naël ba lobate. Siko soki na loba ke lokote. Michou alinga courage au koma kuna na TikTok parce qu'il a commis qui a regretté et le ko ele kana SB et tel parce que le on est le kana SB. Qu'est-ce qui se passe dans SB? Qu'est-ce qui se passe dans SB? Oh, Michou aye koloba. Pour sali message aye koloba. To loba kaka te pour soi-disant, to zangi ba contenu to luka mbongo. Tout le monde cherche l'argent. Oh, et bisinga que si la sala relo ko fele, a tombo la musabe. To Vincent sala relo ko fele, a tombo la musabe. To Bellevue, a sala relo ko fele, to Mamou, to Esse, to Sandri, to Nana, c'est lo ko fele na YouTube, a tombo la musabe na e. Tout le monde cherche l'argent sur YouTube. Moutou nyo ça la contenu chaque jour na YouTube à Lukambo. Ce n'est pas seulement moi qui cherche l'argent. Et puis c'est notre devoir de chercher l'argent. Parce que Moutou pas vivre à des fois Lukambo. Et ce n'est parmi moi et ce n'est pas le seul activité auto ça là. Et ça va activité secondaire et peut ça biso mbongo. To yibe lo ka Moutou te tozo Lukambo. Boyoki voilà. Michou aye ko pekisa ba fan na ye oyo ba sala ki live o na tela ki bino lobby amoni ki makambe komo okene mabe aye ko pekisa ba fan na ye mais akomi yango na makambo ezo pousser batu ba mi poser lisusu ba question mususu akomi bo lobby. J'écris ces mots avec le plus grand des regrets. Je m'adresse aujourd'hui à certains prétendus fans. Oui, je dis prétendu parce que un véritable fan ne crée pas de guerre ni n'attise des conflits. Je n'ai jamais demandé à qui que ce soit de mener un combat à mon nom, encore moins contre le membre de ma famille. Ce qui se passe dans ma famille reste dans ma famille et ne concerne que les personnes qui en font partie. Qu'est-ce qui se passe dans sa famille? Moi, je n'ai pas une question. Michou ne pouvait pas écrire mieux. Regarde comme l'homme sous il faut commencer ce qui se passe dans ma famille. Qu'est-ce qui se passe dans SB? Parce que bana wana o bafanda ki basala ki le parce que na ebe ke na oya lobi na banda yo kapenda biente. Na beki na zono live on atia oui ça matière na osala on a ça créatrice de contenu. Beaucoup le blangate qu'est-ce que je dois mettre, qu'est-ce que je ne dois pas mettre. Je mets ce qui me semble facile à faire et qu'on a à comprendre. Et là, on a à comprendre non tiate. Quand j'introduis quelque chose, que je ne comprends pas, c'est parce que naebi que ba fano ya SB ya ma yele. Ba fano balinga SB ya sud, ba fana ba vrai ya si là. Ba on comprendre d'où est-ce que je voulais en venir. Malheureusement ba toxicomane. Ba mo pelissimoto ba fan toxique. Oh bazo nga ba kabola sila na batu. Bino ne bo kabola ba chroniqueur rebelle na sila. Bino ba fan toxique. Des toxicomanes ba fan toxique bo créer ba problème. Bo linga bo kabola sila na ba chroniqueur na ye. Parce que nde bo koma bo na loba ah pe sila pe ba fan ba trop problématique na tiki na ngolo la makamba SB. Mina bo tika te po bino bo za ba toxique, bo za ba vrai te na sila. Vous créez des problèmes. Il y a un problème, on en parle. On ne va pas s'arrêter trop le bango. Moi, là-bas, tout est. Naza déjà très calme. Mais quand il s'agit de parler, je parle. Tout le monde a arrêté dans le bâté. Il n'y a pas que le sujet de SB. Il y a beaucoup de sujets autour de la chaîne et quand on matin. Moi, la chaîne en 2021. Ils ont opéré. Ça fait 5 ans qu'il y a la NG ça là. Ils ont opéré. Ne poussez pas les chroniqueurs, il y a qu'on se débarrasser dans ma SB parce que bino bolini sila kabwana batu.
Baloba sous-souté, donc comme un esclave. C'est quoi ça? Hein? Ngai na makambo asila na tiki no sija michou. Peut-être boye par histoire na ngate. Na 2023, quand neto défendra sila boy, Saratola atindela nga Strak wana ebiti Saratola tindara ngondenge nini. Na sala 5 mois. 5 mois s'il vous plaît. Balongola nga monétisation na chaîne nanga. Pour na banda défendre sila 5 mois na sala 5 mois bakanga nga chaîne na mai bazongeli nga chaîne na octobre mai juin juillet août septembre octobre na compter mettre pour longola nga na ba le 21 boy ba le 23 de balongola nga monétisation ti octobre nde bazongeli nga ngo boy bi passion nga na monnaie ko sala 5 mois na za na monétisation te na chaîne nanga. Est-ce que si la ebi que Saratola tindela nga Strak si la ebi yango si la ebi que Saratola tindela nga Strak pona makambo na ye ayebi yango na 2023 bobi pasi nga mona bobi combien na gagnera na chaîne nanga pona sala 5 mois na zwa mbongo te ba kou batindela nga combien les Abakouk m'avaient envoyé combien? Yango de sala que na fongo la deuxième chaîne na lobela même pas makamba congolais. Yango sala que na fongo la deuxième chaîne on a lobela makambo kutu ya ba congolais te. Mais na tika ko lobela si la te. Mais il y a des fans très toxiques. Ba fans assis là, oh bazo prêter ba ki baza toxique. Boko baby c'est la sila na bato belé. Boza ma bé. Boza ma bé makasi. Nazo mona kande bozo finga ka Sandrine en nyonso muke bo fingiye bozi ne la peana Sandrine baratare lorote mais ka Sandrine wana elle fait bien son travail ça ne sala musane kitoko ça ne sala musane Sandrine na makamba théâtre Sandrine na ebité sur l'équipe biso na makamba théâtre ngeza makamba so mona zo maman ça ndeni makamba théâtre on za ndenge ni parce que moi de base moi nga ba compter na nga ba pasteur na politique na basali anda ma ministère chrétien c'était sa base ya mambo NG ya ne la NG officielle ba o ba ebinga depuis 2021 na fungula chamona moi j'étais beaucoup plus ba chanteur ba pasteur ba musicien ba vie privée ba musicien ba fali ba fere ba jibe ba wera makamba théâtre na yo aussi porter na nga sila. Mais en 2023, on a Strak na sala 5 mois na 10 francs mon ya YouTube te. Pona makamba si la po Saratola mutatinde la nga Strak. Est-ce que si la yebi on kenga na Strak pona kombo na e? Bo retourna nga bolobi est-ce que si la mutatinde la roba na rolobe la e? Wana question bo retourna nga. Bi ba dégâts biso to zoate. Bi ba dégâts biso to zoate. Faut arrêter ça. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Bon, ça n'est de trop. Ba fan toxique. Sous prétendu baza ba fan assis là. Baza ko tcha yango te. C'est une chaîne. Allié assis là kutu yemoko Vincent Tiara biloko nyonso. Aisha koko de même. Hein? C'est quoi ça? C'est quoi ça? On peut pas donc tout ça donc tout ça ma propriété privée assis là. Na fin du mois to que nous ba paye na biso bien mo aussi la bi ka futa ka biso loroté. Boni boy tout comme ça sous lesté. Yo na Sandrine. Boti kapé Sandrine Kimia. Boti kapé Sandrine Kimia. Auti ko sala une semaine. Sandrine wana kaka. Sandrine wana kaka auti ko sala une semaine. YouTube a bloqué, a publié vidéo T. Pour na makambu ya muchopi. YouTube a payé sanction. Vous voyez combien Sandrine a perdu dans une semaine wana? Vous voyez combien Sandrine a perdu dans une semaine wana parce que ngam na Gérard chaîne à Sandrine awe pananga, elle a fait une semaine la pauvre. Une semaine. YouTube a bloqué pour la makamba muchopi.
boyebi ba dégâts oyo tozwaka te na continuer et c'est de Panama. Combien de fois Ans atindela ye ba strak na chaîne na ye? Combien de fois? Na géré chaîne ya ese. Combien de fois azwa ba strak? Hein? Combien de fois azwa ba strak ko kabena strak boy na Ans na chaîne na ye? Et c'est de Panama. Toke na mamu. Mamu wana balinga bakanga chaîne na ye. Parce que batinda ki yango tellement ebele que YouTube kutu a déclaré atinde na mamu message. Oui ba dégâts tozwaka po na olobela mambo asila o. Boyebi ba dégâts tozwaka po na olobela mambo asila. Les toxicomanes, ba fans toxiques. Vous exagérez en fait. Vous exagérez. Pour pousser bato ba sala reçu une émission na kombo asila te. Pour ceux qui sala émission na kombo asila, bolingi bozala ke asala eloko mususu te akoba ko kengela sila lati Weston. Sila lata ki Weston ba ko adorer sila. Ata nzambe la likolo siple te surtout mutu ba ko adorer sila. Non, nzamba ko kitisa ye parce que nzamba linga te mutu adorer mutu. Tozo soutenir ye. Tozo soutenir sila mais laissez-nous. 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 Hein? Laissez-nous. Et les qui? Les toxicomanes, les toxiques, les fans toxiques. Les fans toxiques. Sous prétendre que Bozo, Yemro Sila, elle nous remercie beaucoup pour que tu soutiennes. Elle nous remercie à temps et à contre-temps parce que a yébi sacrifice. Oh, les alliés, n'y a soutenir. N'abusez pas, hein? N'abusez pas. Il y a eu des dégâts. De même, la même chose si la mona a des dégâts dans la chaîne, puis tu auras même dégâts. Parce qu'il n'est pas le baraté. Parce qu'il n'est pas le baraté. Et les qui? Oh, écoute, na cité, écoute, les amis, ok? Na où tu vas fixer chaîne, mon quoi? Batindeli strak 12. Donc, batindeli 3 strak. Balongoli 12 vidéos na chaîne na ye. Webina sala ki yango. Po alobela mamba sila. Oui, ba dégâts obsu tozozwa te. Oui, ba dégâts obsu tozozwa te parce que ton ndimi ko soutenir sila. Alors les fans toxiques, facilitez-nous la tâche. Facilitez-nous la tâche, les fans toxiques. Facilitez-nous la tâche. Facilitez si la tâche. Les fans toxiques. Makambu ya Michou, ezo kende mabe, tolobeli yango po stopper. Michou asalaka na SB. Mais akomi na ba fan, o ba osala ba live, bazotia en compétition. Totikala komona yango te. Totikala komona yango te. Même à Tatangu, Linda Zalaki, il y avait des commentaires, mais il n'y avait pas de pages. Il n'y avait pas de fans quelconque qui a moutumoro songolo pakala. Oh, bah, créer ma page, bah, c'est constitué des fans d'eux. Pendant que Moutouana a salarana SB, bah, sali live, bah, zotia Moutouana en compétition na Moutumususu, il y a même un coup. Et ça, bolingito lobate, oh, est important? Oui, c'est important. Ce qui pour yo est important, c'est commentaire qui ne regarde pas la vidéo, laisse de personnes sensées, matures, compréhensives, comme moi, bah, yoka, oh, est les plus importants parce que moi, les abons, bah, retardement. Moi, les abons, il y a retardement. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on voit Michou. Qu'on voit Michou. Et ben, dès qu'on t'a les mamoukier, aux autres, même la fois passée, Anto Weso, à Tomboka, à Tanga Kombo Michou. Oh, Michou, kuta benga, le bela kunga, il y a des personnes, bazo benga, bazo lo baboy. Kombo Michou Tanga Maki. Kombo Michou Banda, Otanga Makana, Makana Banachou.
Kombo Michou etangamaki na shuye mokazoloba onga na postaka Naomi te po Naomi a répondanga te na postaka nanga Michou po Michou zaka respect a répondanga to sololaka. Et comme si cela n'était pas suffisant, tout le monde les sous un certain nombre de fans. Vous voyez combien de pages Isaac na live na télé no lobby. Isaac a 6-7 pages. O bakumi saka Michou. Bakomi ko tchaye en compétition na Naël. Et tant Naël au mona bongo, ayo kango kitoko. Ayo kango kitoko. Et à cause il y a émission nanga. Michou à réagir. Mais tant à réagir, elle a encore donné des scoops. Scoop ezanini. Scoop ezali, hein. Je n'ai jamais demandé à qui que ce soit de mener un combat à mon nom, encore moins contre le membre de ma famille. Ce qui se passe dans ma famille reste dans ma famille et ne concerne que les personnes qui en font partie. Ce qui se passe dans ma famille reste dans ma famille et ne concerne que les personnes qui en font partie. Qu'est-ce qui se passe dans ta famille, ma chérie? Tu ne peux pas dire seulement que je ne veux pas que Batouba Lobelanga batianga en compétition na Batouyanda Kunanga, point. Mais pourquoi aller dans la précision? Pourquoi aller préciser que ce qui se passe dans ma famille reste dans ma famille? Qu'est-ce qui se passe dans ta famille? Tu as donné un scoop. On peut si batou scoop. On peut si batou scoop. Batouba Lukaba ah. Qu'est-ce qui se passe dans ma famille? Et puis à continuer à lobby. Alors je le dis très clairement, les fan pages qui portent mon nom n'ont absolument aucun droit de s'apprendre à qui que ce soit. Et surtout pas à ma famille. J'en appelle à la petite part de conscience qu'il vous reste. Arrêtez immédiatement car je n'ai jamais eu besoin que l'on insulte, attaque ou harcèle quelqu'un pour me défendre. Jamais. On va te défendre pourquoi? Parce que tu as fait quoi? Qui t'a attaqué pour qu'on te défende en s'attaquant à un membre de ta famille? C'est ça la question. On va te défendre parce que quelqu'un d'autre t'a fait du mal. Mais non, qui t'a fait du mal? Pour que ba fan na yo baya ko s'attaquer na mutu moko ya famille non, qui t'a fait du mal? Ba attaquer lo wapi? Nani attaqué yo? Eh Michou, qui t'a attaqué? Qui t'a attaqué pour ba fan na yo baya ko s'attaquer na mutu moko ya famille na yo? Nani ngo attaqué yo pour baya ko défendre yo? Nani attaqué yo pour ba tu baya ko défendre yo? Qui t'a attaqué? Hein? Qui t'a attaqué? Ça reste à désirer. C'est à désirer. Tu ne peux pas être là une personne comme on est bandi kotanga ma c. Après c wana e bandi kozwa moi en plaire. Mabe. Nani Linda na oloba. Na oloba bokansi batu minoko te. Mais pas sur bandana 1 abonné, 2 abonnés, 3 abonnés, 5 abonnés, 10 abonnés, 15 abonnés, 20 abonnés, 30 abonnés. On a quand même on a 10 abonnés. On va parler. On va mettre les choses au clair. Et bandana kakaboye na Linda. Oh baso attaquer nga po Michou a koti asala kutu message moka lobi n'attaquez pas Michou, elle est ma sœur. Lelo Michou a comme kosenga ba fan ba qui que ce soit ba attaquer qui que ce soit de sa famille pour ba défendre yi. On revient dans l'histoire, non? Sauf que Linda n'avait pas de fans, hein? N'avait pas de page en son nom, elle n'en avait pas. Contrairement à Michou, Michou elle en a. Michou a zanango
Azana bafani. Azana bafani. Azana bapage. Batebele baolo banela po aneno tiena tiango pour nous servir de preuve. C'est une vidéo qui va rester dans ma chaîne pour nous servir de preuve. Pour eloko wana yango elamusi. Michou ne peut pas s'interposer à une certaine communauté à soutenir. Non. Impossible. Parce que mon douye moko, alamkana tonga lobi, je vais défendre tel artiste. C'est volontaire. Comme nous, c'est logique, c'est normal. Mais une personne qui prétend défendre Michou ne peut pas mettre Michou en conflit avec Naël. Parce que Naël aussi est l'enfant de Sila. Si vous avez un fan solo, pourquoi vous avez comme ça Michou, yaza likolo abatu nyonso. Yaza innocent, aza bien, aza mon Santo Maria, ce sont les autres qui sont méchants. Je ne parle pas pour défendre Naël, hein, parce que beaucoup de gens disent que non, yo lingaka Michou te, yo lingaka Naomi, non, na sola même pas na Naomi, na sola pe na Michou te. Mais tokoko kanga Michou te. Tout ça pe na jalousie pe ya Michou te. Mais ça va retomber sur SB. Et ce sont des histoires que nous avons déjà vues. Ce sont des choses déjà vues dans le passé. Oui, créer un problème. Oui, ça là que moutou ça se sentir les uns dans mon mané à qui place moi quoi tongi. Tant wa tongi bazui voice wana yeku to tonga ki ba sali ba live. Mais bon au fond, vous comprenez pourquoi est-ce que moutoka qui passe à tongi parce que elésé et ça les passe à tongi. Na si kotanga te na côté kotanga. Mutema ya mutu ezoki aye atongi tango atongi bino batomite ya mabe ba enregistrer ba memi yango soki na SB soki wapi si la pas nzambe te mutema ya mutu ebeba mutema mutu eza mufoko eza libende te si la a besoin Naël a joué bien a besoin Michou a jouera bien. Ce qu'on va comparaison, on a Michou Touboy. Non, arrêtez. Arrêtez. Vous comparez ma beauté à Batou. La vie ne tient qu'un bout de fil. Et l'on a beau mon aboué. Ce qui nous a profité de ça, c'est qu'on s'est langate. Moutna moutou, azana kito qu'on a ndenge na ye. La preuve en est que ngai ne là. Na ya kate ko finga batu bilongi na bango a o tel kuta elongi kitoko tel kuta elongi mabe asala kango te parce que nga na grand frère nanga abotamaka très bien bake ko saka na nzeta mapela akwei abukani loboko tanga abukani loboko mkuwa oyo ebukani oyo azala na cicatrice. Mais bake pasoli batie libende loboko ebonga mais cicatrice a munene tika na loboko na ye. Heureusement biso tokola na complexe te il asa na vie na ye matika ne bakata cicatrice na loboko mabota maka bongo te mamu mukuwa na ye ya lisu awa babukango babuka yango pona ko soigner ye histoire mamu eza ya ko bomba te babuka ye muku biso tuzana mikume ya eza te babuka ngazana mo suste beauté ekoki kozala élément comparatif te ya ko vanter nango te tant ozana en bonne santé kumisa nzambe pour la santé. Mais ne prends pas pour acquis ce que toi tu ne maîtrises pas. En termes de beauté, Naël aza kitoko, Michou paza kitoko. Bamunyo so baza pembe. O aza pembe na ndenge na ye, o paza pembe na ndenge na ye. Baza bien. Ba comparaison. Soki Michou akenda poto,
bakangi poto te lelo tozomona shisha ke poto ti shishilado na ke poto après que chachador akenda shisha ke après nani bambino pa yoko kenda kena ke libela ke obota kuna mutu na mutu azana moma na ye boko misi pembe lokola nini abote ke te so mutu boaza pembe enda le kitoko mutu boaza mwindu bambino amwasi kitoko bwana ngolo kitoko moto wana obake il faut osala na CC to osala ngo na CCT parce que likambo eza na réseaux sociaux déjà ba live wana ntango ozosalema eza déjà na TikTok nga nazwaki yango pour preuve nazwaki je crois 49 minutes bafandaki na combien de temps combien de bato bamati wana combien de bapage oyo emati wana ezaka ya mishu combien ye moko alobi nasisi kotanga te a continué alobi cela fait des années que je fais face à ce genre de comportement et vous n'avez pas la moindre idée des dégâts que cela peut provoquer sur le mental et le moral d'une personne. Derrière un écran, il est facile d'écrire tout et n'importe quoi. En revanche, vous ne mesurez ni le poids, ni les conséquences que vos mots peuvent avoir dans la vie réelle de ceux qui reçoivent. Je ne veux pas de ces combats. Il est inutile, destructeur et n'aurait jamais dû exister. Ça fait quelques années. C'est-à-dire que oyoto olobalelo ezambuma o esi botami déjà na nzete o eza déjà na ba racine na ba fleur ye moko nda telemi siko po aluka a arrêter yango mais zambuma o ebotami o ezui temps makasi eboti fleur et développé. Comment l'arrêter maintenant? Il faut azala makasi pour arrêter yango parce que ba fan wana baza toxique. Ba toxique ka neti ba o ba yaka ko komela biso na se awa est importante. Popo na bino se muta o soutenir mutu, il faut comme esclave a mutu wana. Pona bino ba fan toxique ba mama na nga na kilo ba réfléchir bete ya kitoko wana te na ole bela bango te. Na ole ba fan baza toxique. Ba fan ba réfléchir sa raté wana. Ba toxicomane, ba fan toxique. Ba fan ba okaseloka ba opesa so ba injonction. Non. Et ça les quelques années. Yemoka lobi yango. Ngatem na lobi. Yemo mutabi que ça fait quelques années. C'est-à-dire que c'est l'occasion de dater les lots. Ça quelques années. Et colis. Et comme il faut rêver. Et comme donc et mbati et coller zui ça. Et comme il faut nuire. Et comme il faut nuire. Et puis des deux. Gaétan et ça TikTok ezalaka mutako zala bwa ki moi penser na ye basi nyonso apoto bitula basi apoto babengana na maison bezingana mibale et tout TikTok ezala bongo Gaétan asali moi cri na ye moko namoni pe cri wana ya Gaétan wana on dirait eboti problème bozila natila binongo bozila matia yango mutu nyonso akomantele nga awa na akomeli nga mabe aza toxicomane napesi bino komba toxicomane ba toxique des fans toxiques ba kuko ya toxique wana bo ba kanza ba soutenir mams ba soutenir yete ba linga ba bae mams parce que to comme le cas ba esclave assis là ba toxique boyoka
Boyoka. Des fois, ça va rare. Oui. Moi, c'est des fois, ça va rare. Si quand vous allez présente le rôle à lipa na kisasa. Ata lipa ipak, ils rappellent va jouer bon kaka. Na ba bar nyonso kaka yo. Na ba boîte nyonso kaka yo. Bitambola tambola ka commissionnaire ngaba. On va le respecter ndé. On va le considérer ndé. Omoni biso bibale. Tout le monde 2 fois. Na bengio. Wana ndako. Après 2 jours, na bengi waka na ndako. Lobisu na bengi waka na ndako. Et rassure abiso. Et tu as abiso na confiance pour que moi sur na lingi obala, c'est une femme pour la maison. Mais yo moi si mon bimba so ba bengi o lendi. Papa désolé na bossa ko ebiso te. Na akut koto na lemba pa ya ni klete a bengi ngamba ngwe na soka na sisa na ozonga. Ba bengi o mardi. Papa na ba kamana to vandi kana kwa kapela to mela kama moko na ozonga. Ba bengi o mercredi papa nana bondal te nana bondal na bloc. Mama, ubali na ngoli mo investir na moi sabo. Ubali ni ngoli ngo pesa confiance na moi sabo. Hein? Moi je tambo lokwa mbeli na ku commune. Na ndako ozali na ndako. Non. Kito bote. Boite. Geta iseka mwana ya Gabi asali na ye mwa slogan na ye ndenge ezala kaka na TikTok ekenda bongo batu mbala moko batage Michou o abwakeli Michou. Est-ce que Michou afanda na babar? Michou, est-ce que Michou afanda na babar? Yango non lobe, ba fan toxique. Ba fan toxique, o balingi ko tia batu na ba crochage. Soki yo fan yo ya oyaka ka wana pona kokoma bikoma na ba page ya batu o baza famille moko, kombo ne komi fan toxique, oza toxicomane. Oza toxicomane. TikTok ekenda bongo. Obwaki no jeton mutute, obwaki ne lokwana. Pourquoi bino boko taguer kaka Michou? Pourquoi? Dans vie à Batou, il faut s'arrêter parce qu'il y a un certain Michou. Pour Michou Azali, tout le monde baza jaloux na ye. Non! Non, la famille. Non! Donc, na bato ba commenter wana. Na bato ba yaka kofinga sila, o baloba ke Michou ale saka sila. Différence ezali sous te. Différence ezate parce que bato wana basala nyonso pa lakisa ke sila za neloko te Michou ndaza riche makasi. Wana bato balingaka mams te nde basala rango. Mais siko boni bato ba omi benga baza ba abakouk. Bazo se permettre na kokotsa bato na ba crochage bongo. Et puis bolingi bato ba loba te ba kanga minoko ba tiango te soit des important mais bino te bo pelisa moto na se. Bino ne do ba banga bino o pe nela te. O nela NG officiel nela. Et puis na botama na mois de mai nga. Dans le il n'y a pas plus sale bouche sur les réseaux sociaux. Les camamou. Douceur et ko sabinote. Ole kisi. Ba fan toxique. Le lopana. Comme les fans toxiques. Les fans toxiques. Na yemoko Michou ango abae bino. Yemoko Michou. Oh, bino bolbi question de boza ba fane abaye bino. Oh mona ke bozo construire, bozo détruire. Michou abaye bino bolé kisi bo tia na ba problème. Elle est fatiguée. Elle est fatiguée de vous les fans toxicologues, toxicomanes, les fans très toxiques.
bafane toxique oyo bakotisaka bato na baproblème na baaccrochage. Soyez des fans constructifs, bafane ya bien, bafane to bakréa baproblème partout bokoyinisa bato pour rien, bokoyinisa bato pour rien, bato bakoyinana, bato bakopotana, bato bakokotana baaccrochage, bozoyeba te loni bozocréer e na tomboli eloko na nko parce que ezozwa ampleur totikela bafane place ya koluka kodétruire. Vous n'allez pas me détruire, vous n'allez pas me détruire, bodétruire nga te, bokokanisa nga mpe monoko te naloba te mpo bino boya kotia bacommentaire insensé na bachaîne na bato. Non, arrêtez ça, arrêtez. Micho aboyi na ye, aboyi bino bafani toxique, bozali bodétruisaka aboyi, aboyi, Sony. Mais n'a regretté parce que elle a pris trop de temps. Elle a pris trop de temps. Likambo et wumeli et boti misisa maseke et développer. Il fallait arrêter ça dès le départ. Quand on parlait, azako beta kara. Maintenant, ce que bafana ngo, bakomi ko nuire, ko tia na compétition, na bato famille et komi ko nuire. Donc pour Micho azawana, bato mususu ba mona na te, ba shine te, ba loba te, ba te, ba lata te, ba tia musique te, ba sepla te, ba tia maquillage te. Pour Micho azawana, Micho a comme une unité de mesure, a comme une zambe ya batou. Non. Non, on ne peut pas adorer des gens. Na zanga lola ko. Borozang sa Michou lola. Borozang c'est lola. Ma femme toxique. On n'a pas adorer moutou. Non. Vous n'allez pas nous fermer la bouche pour qu'on batte nos côtés. Qu'est-ce qu'on doit mettre dans nos chaînes? Auto souffrant dans nos boys. Yo moninga peut-être nous a donné 70 000 abonnés, 50 000, 30 000, 20 000. Bon, on peut équiper dans na moins de 1000 à Olobani. À Olobanini. Ne nous poussez pas à détester des choses ou à regretter. Pour pousser surtout à regretter. Pour ça en côté. Pour ça en côté. Pour ça en côté. Et comme too much. Et comme très dérangeant. Too much. Ou comme qu'on contrôle ma chaîne à batou. Nini fois te. Ok, kuna sunta sali moi le rené. Alors melika michou. Ou comme ouais, c'est important que kuna toza na spectacle. Comme non. So oza na matière au pesinga na osala na oboya te. Si on a la matière, tu as créé une créatrice de contenu. Pour nous, qui ne cherche pas l'argent. Hein? Nana beaucoup la moto. Nana beaucoup la anga. De l'on a coûté on peut $100 même à 500. Mais on peut s'en chaque mois. On peut s'en chaque mois. Micho a réagi parce qu'il a mon moto. Moto epeli na tombole loko yo. Mutu na mutu faut se sentir à l'aise na SB. Maman ici là, après ça mutu privilège te. Hein? Mutu na privilège makasi. Koleka mutu oyo te. Mutu nda olinga mi faire important to ba fan ba olinga ba créer moko azala important koleka mususu. Hein? Ba fan de balingi ba créer lango bato mais ko simba te parce que conséquence nango e quitter la SB de deux bato ba ka ko commenter ba vidéo na biso et c'est important to salango bichacha naza chaîne naza allié ya silate SB ezana suka chaîne nangate j'apporte du soutien à sa artiste ya mboka na biso.
Vous n'avez pas le droit de m'imposer quoi mettre, quoi ne pas mettre, quoi parler, quoi ne pas parler, me faire fermer la bouche. Non, je refuse ces comportements. Vous êtes très toxique. Et vous allez avec ces comportements pour repousser votre bébé pour soutenir si là parce que ma femme le quoi bien besoin sounger été. Ma femme m'a bé. Je voulais vraiment parler. Les Cambouya ya Michou na lobby en co. Parce que je n'ai détruit bateau. Yémo pas lobby en ça veut détruire les gens. Alors je pense que j'ai le droit de parler. Je pense que j'ai le droit de parler. Et puis bon tika ko harceler Sandrine. Botika ko harceler eza chaîne na yé adio ko na te contenu ne yango wana elle est à l'aise avec ça, elle est à l'aise avec makamba théâtre botika ye bo lekisi auto sala une semaine a muta tindeli lo kwa zate bo pesi mbo na une semaine a sali perte na côté lo côté bo pesi bo banda mo ne a sali une semaine en côté zate na nga benga bina mo no côté zate na bengi po ebisinga te ke muta bengi oh boni buko pour s'abonner à la NG officielle pour cliquer cloche de notification et là en tout cas émission il fallait pendant la salango na loba so moi je Denis di choix na yo et comme ko tsasu Denis zawa o chaîne na ngasika boye chaîne na ngasika bo mona Denis di choix na la NG sika. Si tu pasteur Marcelo, si le comme na pasteur Marcelo, oh, nga na signé contrat na SB. Nga na signé contrat na SB. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.